justice. Mais j'aimerais aussi ajouter que, au-delà de cette agression, c'est l'agression dont j'ai été victime de la part de M. Pero Louara. Un homme pour qui j'ai gardé le silence, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait, malgré toutes les insultes contre ma personne, je m'étais réservé parce que c'est un neveu à moi. Il y a Jeanne, je venais d'appeler Tutuka Lala, j'ai tenté d'appeler Tutuka Mouena, il n'a pas pris mon téléphone, mais j'ai averti que je vais revenir sur Pero. Pero est fils d'un Sénégalais qui est sorti avec ma grande sœur, il y a Jeanne, à Ilebo. Je vous donnerai l'adresse précisément dans la prochaine production. Mais Pero a commencé sa vie où? À Digital Congo. Il était tout mince. Il a été nourri, entretenu par Kabila. Il a chanté Kabila durant toute sa vie. Mais quand les Kabila n'ont plus les moyens, Digital tombe. Combien n'a-t-il pas injurié Madame Jeannette Kabila? Combien n'a-t-il pas injurié Joseph Kabila? Mais tout le monde l'a applaudi. Et du coup, il se tourne vers Tshisekedi. Nous l'amenons chez Maman Denise. Une semaine après, voilà comment quelqu'un est inconstant et ingrat. Une semaine après, Matata l'appelle. Il part prendre l'argent. À Bukangalozo, ils font la mission avec mes frères, Israël Moutala et tant d'autres. Il revient, il commence à insulter encore Tshisekedi. Des injures, des imputations dommageables. Et pourtant, il vient de l'IFASIC, de l'ISTI. Et on se demande si l'ISTI ou l'IFASIC nous fabriquent des diffameurs, nous fabriquent des journalistes qui ne peuvent pas respecter les codes de déontologie et d'éthique professionnelle du journaliste congolais. Après cela, pour vous comprendre que c'est un ingrat, même le président Moïse Katumbi, qui l'entretient aujourd'hui, il se retournera contre lui car il ne le nourrira jamais. C'est un ingrat, c'est un inconstant. Bon, bien, allons-y. Pero a traité sa mère de sorcière. Jusqu'à ce qu'il a voyagé, il s'est exilé. Il n'a jamais parlé avec sa mère. Sa mère l'a presque maudit. Quand il a fui, il a abandonné les enfants. Yajan est allé prendre les enfants par pitié. Et Pero ne leur envoie rien. Malgré tout le temps qu'il a fait en Zambie. Je ne vais pas entrer en détail sur sa vie d'immoralité. Lui traite Félix Antoine Tshisekedi de libidineux. Mais Pero a couché sa propre sœur sur le lit conjugal. Sa femme les a surpris. Elle a piqué une crise d'AVC. Aujourd'hui, sa femme est paralysée. La femme de Pero est paralysée. C'est un humain. C'est un détraqué mental. C'est un déprimé. Et tout ce qu'il fait, si les gens l'acclament, il est déprimé, c'est pas un homme. Quand quelqu'un ne respecte pas sa mère, qu'il a insulté des sorcières, Pero a bousculé son oncle maternel. Son oncle ne lui parle jamais. Je refuse de citer son nom ici. Un grand cadre dans une entreprise publique ici. Pero l'a tapé. Qui tape son oncle maternel chez nous, les mains peuvent gonfler. Et voilà comment il est devenu joufflu. Je vous reviendrai avec les détails sur ces détraqués mentaux. Je vous reviendrai. Au revoir. Président, vous suivez du matin, on va les taper ici, comme ça on va nous donc on va appliquer fort si c'est le meilleur.
Femme, ne meurs pas pour un homme. Prends soin de toi pendant que tu es encore en vie. Trop de femmes se sacrifient jusqu'à se vider. Elles supportent l'infidélité, le manque de respect, les humiliations. Elles abandonnent leurs rêves pour construire ceux des autres. Et quand elles meurent, tout tombe. Elles sont remplacées en silence. Parfois en quelques mois seulement. Femme, arrête de croire que ton amour sauvera un homme qui ne veut pas être sauvé. Ce n'est pas ton silence qui va le changer. Ce n'est pas ta souffrance qui va le rendre fidèle. Aime ton mari, mais ne t'oublie jamais. L'erreur de beaucoup de femmes, c'est de penser que l'amour, c'est mourir à petit feu pour quelqu'un. Mais l'amour, le vrai, ne détruit pas. Il construit. Et si tu es toujours la seule à te battre, alors tu n'es pas dans l'amour, tu es dans le sacrifice inutile. Femme, tu es précieuse. Tu mérites un amour qui te respecte, un homme qui te couvre et non qui te remplace. Arrête de te négliger pour des gens qui peuvent te remplacer en un an. Femme, vise pendant que tu es encore en vie. Aime mais garde-toi. Serre un homme dans ton cœur, mais ne t'abandonne pas en chemin. Car quand tu n'es plus là, la vie continue pour eux, avec ou sans toi. On ne te demande pas de devenir égoïste, on te demande de devenir sage. Aime-toi, prends soin de ta santé, prends soin de ton apparence, reste connecté à Dieu. Et surtout, ne fais plus de quelqu'un ta priorité quand tu n'es que son option. Femme, relève-toi, remets-toi au centre. Ta vie ne doit pas tourner autour de quelqu'un, mais autour de Dieu et de ton appel. Tu mérites mieux, et tu peux commencer aujourd'hui. Femme, tu ne vis pas pour un homme. Tu vis une seule fois, vis pour toi, vis pour Dieu. Femme, écoute-moi bien. Tu ne vis qu'une seule fois, une seule. Et cette vie-là, elle est trop précieuse pour être gaspillée à courir derrière un homme, à pleurer pour un amour qui t'a détruite, à te négliger, pour plaire à quelqu'un qui peut te remplacer du jour au lendemain. Tu n'es pas né pour souffrir dans le silence. Tu n'es pas né pour te sacrifier sans retour. Tu n'es pas né pour mourir à petit feu dans un foyer ou une relation qui ne te valorise pas. Tu ne vis pas pour un homme. Tu vis pour Dieu. Tu vis pour toi, pour ton appel, pour ta mission, pour cette lumière que tu portes en toi. Tu vis pour montrer au monde que tu peux exister, briller, impacter, sans te perdre dans les bras de quelqu'un qui ne sait même pas t'aimer. Regarde combien de femmes ont tout donné, se sont oubliées, ont vécu pour leur foyer, pour leur mari, pour leurs enfants, et à la fin, elles ont été abandonnées, trahies, remplacées, effacées, et elles se rendent compte trop tard qu'elles n'ont jamais vraiment vécu pour elles-mêmes. Ne fais pas cette erreur. Ne remets plus ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne place plus ton bonheur sur les épaules d'un homme. Toutes les femmes noires vivant en France sont célibataires parce qu'elles touchent les allocations familiales. Toutes les femmes noires vivant en France quittent leur mari parce qu'elles touchent les allocations familiales. Je dis toutes les femmes noires vivant en France sont comme ça sans exception. Même celles qui prétendent avoir un mari sont célibataires parce qu'elles ne respectent pas les hommes, juste parce qu'elles gagnent les allocations familiales. Même si elles sont enceintes tous les 9 mois, ne vous inquiétez pas, elles sont tous célibataires. Je ne sais pas si CAF est le père de ses enfants, mais elles sont tous célibataires. Si vous voyez une femme noire vivant en France respecter un homme, sachez qu'elle n'a pas de papier. Depuis qu'elles ont des enfants et commencent à recevoir des aides de l'État, leur comportement change. Des femmes comme celle-ci fuient le même homme qui les a envoyées les chercher dans leur pays d'origine, à cause des aides de l'État. Malgré tout, elles sont nombreuses à critiquer la France. Mais quelle nation sommes-nous? Je m'appelle Bertrand Lafontaine, un réfugié haïtien, je suis un noir comme vous. Ceux qui veulent rejoindre mon association, notre mission est... Obongisi mbeti na bina bongisi. Tangu na yeko vanga ngapi klasi ona moni mbongo eza. Ato azana ba mituka, azana biloko nyoso. Isalinga mutema mabe na envie yango. Ngapi siko boye na ko receive ndenge nini. Bona envie biloko po ekoma yanga na ko receive ndenge nini. Te na yeko zoide na bengi papa na mboka. Tangu na yeko benga papa na yebisi papa kote na zwi musala. Patron nanga azana mbongo ebele. Azana biloko nyoso na ndako. Mwasi na ye avanda kati alingi ba voyage. Siko ngana ana posa, ifo ngana remplacer mwasi na ye. Papa lobi sava mwana ngozana mayele. Boende na linga ngabi papa. Ifo pesa nga eloko na okende nango pona sala ngo po na dominer patron. Atala nga alinga nga makasi. Papa lobi sava. Ngana kozwa tike na koya po yo mwayo tika musala ezate. Mais soki na komi place na kokoma na kobenga yo obimi oye uzwi biloko.
Tolali après 3 jours na la ki patron ngabi te na bimi na osombe loko na ko eloko moko ezangi na patron bi ça va kende ko ina kutani na papa ya pesinga maki apesinga na lititi yana kangi apesinga na nini chenette wana alobi mwana nga omoni biloko te ko pusa na ngo pembe na ngati oyo musala na ngo ezalaki papa apesaki nga na butu so ekomi na butu nazwi yango tango patron alalaka nazwi yango nalati yango na kingo ale maki nani nana natia yango na se ya mbeto alakisi nga bi sava papa na yo abi mwana na nga sala yango vi na yo ekozala bien na bi papa kende nga na ye kozonga nazongi na vanda tellement na vanda ke na okipeka patron nga bi te il faut na vesio epa biloko na osala ndenge na bengi papa siko etikali eloko moko papa lobi omoni biloko wana napesi yo nga olingi siko ninga bi papa na posa madame akoma aveugle na paralysé ete liboko na likosi siko na kosala ngo ndenge nini papa lobi omoni biloko napesaki yo na kati ya biloko wana omoni lititi yana ya soso ezali tango kenda kobongisa mbeto zwaka lititi yana entouré yango na mbeto bozo sako zoloba na mbeto zo sako zoloba soko siso tieli bango na se ya mbeto nga pe na lobi sava na kosala ngo papa ekomi na butu na pona bando bongisa mbeto ba 16h na bandi ko bongisa mbeto patron azali na salo madame pe azalaki te tango na siso bongisa mbeto na zina entouré yango na saki yango ndenge papa la kisaki na zina tiene se ya mbeto kaka kuna na kati na zi chenette na tiena kingo na bandi ko saka nango na zo evoke na osaka na silisi na longoli na tiango pe na se ya mbeto mbala moko to vanda après 2 jours na moni madame akomolela paralysé liboko na likolo ekomo lenga nga bisava na koma bisa patron na mona madame bien te na koma sala sport semblant lokwa na yebi te nga bi patron na mona madame lokwa azobela maboko na makolo esala bien te na oyo ka pe azoyo ka misu bien te mbala moko patron lobi avanda kuna nga bi bongo ndenga na bandai bolinga ale zoye tie kuna nga bi patron na ozwa ina komi na kuna na bandio tindi kilongo kuna vanda kuna kanisa kinene ngande mtu na vanda na libalo yo ko vanda wate ngande mtu na vanda siko madame tellement muno kweza kotenga maoko koloba kiete so ina tindi ke kuna avandi nga siko ni makamuni no sali pa tata ni pa patron tango patron banje ko tia souci pona mwasi na ye na lobi na bengi supa panga bi papa na mona patron azotia souci pona mwasi na ye soki otiki nga eko réussir te papa lobi omoni chenette wana ya pembe soko moni patron alali ndenge alalaka bapongia moi mwasi ne azate zwa yango tende kotia ye likolo atolo na soko tie ye domination nyonso yango wana patron chanze mbala nga petango patron atile biloko ali patron bina kepe mananu ndambo madame ayete na pe mananu na tiki alali leki miniti na ina donke na tali patron alali to mori malembe na zu chenette na tie ya na tie pendant de papa le baki pendant 10 minutes koki na longoli na tie patron la muke avandi ngasi kona ye patron madame kuna na moni azolelo oke kipete tika ya avanda kuna lokwa si akufi déjà misu akomi déjà paralysé na okende na ye wapi yo yako kipenga nanu na alien na kipe patron siko na komi na lataka babiloko mukuse na lata ba cycliste kaka ya pamba moi senge pona bipe patron so na kuti patron avandi bo na baluki bo na obipe na mbala moko patron akoyi patron abengi ngai yaka abi na sepeli no vous a moi c'est kitoko ngapi merci patron merci abi obota ngapi nana mwana na ngai ya mobali azana mboka abi na sepeli na yo lokola pe madame akufi miso moye soko sa desate tozala ka biso mbale ngapi patron ya solo toza biso mbale na salispo sambla ngabi soki bana no bayoki eza mabete wana na osala sambla me na mutema na osepela patron abi sala mabete mama na bako deja kufi miso ngana okende na ye wapi mbala moko tokomo ngana patron tokomi kosala baje na kati ya salon seke bolingo penze bandi tokomo sa bolingo na kati ya salon patron linge soko sentir madame te ngana komi makamu nyonso na komo sala tango siko na komo lata biloko mukuse na komo bipe patron na okokate na oka moto nde patron pe andiminga to bandi ko vivre na patron siko tango to bandi vivre na patron na koti patron idéologie
Il faut benga na bana no ananda ko poto za la bien. Pona amona bana no ba otianga bakali. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Banana. Banana, sommes et là, papa, qui Naloba. S'il vous plaît, maman Yakupa. Voilà la petite, s'il vous plaît. Thomas Fabien Vanda, s'il vous plaît. Bon, maman, na minute choyo, makamu solo bien, s'il Yango na bipa ki patron abengani bana nena ndako. Pango bengani bana nena ndako to tikali ngana ye. Na ebisi e poto vanda befo mwana nanga uta na mboka ya. Patron pe andime pesi pe mbongo mwana ye. Siko nazaki kwa mvie biloko na ipo to zala bien mwana nanga pe azala bien. Pona yaki nanga mission, na yaki nanga mission. Ngana yaki nanga ko vanda te. OK. Yango na lokaki mwana nanga azala bien. Ba mituka biloko nyonso ezala ye bana ne bazala. D'accord. C'est que battre la kilia. Pas la calme. Thomas Fabien. Na mama nini pour te remettre sur émission pour Makamou et aussi si Makamou za mazo. Yaya s'il vous plaît. S'il na sala ki poyo za la bien. Na sala ki poyo za la bien. Thomas Fabien le bénin. Yaya s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de maman nanga zo souffrir ezayo. Et loko na kolo bana mama izali boy. Il faut moto a renoncer pena na mutema ne mobimba. De par là ndako kanga moto wana eza ba fi munzamba zo beta. Wako kate. Ndiko kate moto ki. To longola na biso yango. Est-ce que on ndimi ko abandonner banzela wana? Nandimi. Nandimi natika nyonso nandimi. Nandimi. Apa jiki to sambela pona papa wana. Lokola deya maki panzani seke ba alliance na bango nyonso na ndenge to lokoli ba masala wana. Pouvoir na ezali soute on demoni azana ba complication. Amen. Merci beaucoup. Ya bolu ke nyanzambe. Na ko kate moto. 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 Maman batte na kimia. Tokota suka émission walelo. Mesdames et messieurs, tokosa suite il y a émission prochainement. Na sala ki pose la Que Dieu vous bénisse. Laksala. Comment on dit? Cornebef. Ok. Ah. Oh, la solo de Simanang. Oh, cornebef. Comment on cornebef? Ngai comment ngai? Te comment il y a yellow. Eloko cornebef. Masa, eloko comment on dit? Ya kosa. Cornebef. Oh, cornebef non? Hein? Cornebef. Cornebef. Oh, cornebef te bien na lingala cornebef mena munoka mboka na biso to bien ka yende. Munengi. Na lingala cornebef. Cornebef mena Cornebef na français. Na français cornebef. Na munoka mboka na biso. Na chiluba. Achiluba ni. Calebef. Nini? La chiluba nini? Calebef. Loko sokolia. Na munenge sene munenge. Mundenge. Est-ce mundenge ndio nilese? Babenga ngo cornebef te. Babenga ngo cœur bébé. Cœur bébé. Comme na français. Na français cœur bébé na lingala mundenge. Bino bezo benga ngo na terme lingala bibina kinesi. Ndio bana lingala ni cornebef. Na lingala. Te wala lingala te. Wala lingala.